ndako eza kokoya yango ba mapango ba buki et voilà bozomona pe na loboko nanga mobali bango pe awa tomoni ba buki déjà baza kaka tout près 0 mètre na rail pango papa na biso humble pas na bino et pas biso ça toilette eza toilette eza quelque part ba buka déjà donc moi ta que toilette ezate bo sala ndenge papa donc et comme ça système au sombi chassé au sali besoin siko au sombi chassé au sali besoin choix ezate ba buka biso déjà na toilette na nini so ega au sombi chassé au sali besoin au boaki sozo boaka ngwa tobwaka awa siko choix ezate boki okana balabala la choix ezate tout ça makasi papa na yeba place wa banda te nena zabo pharmacie ezaki na ngambu wana donc tokomi toyeba te ko vivre comme na difficulté moya boki pharmacie babukinga pharmacie nazalaki kutu hospitalisé parce que na obela nazalaki hospitalisé na mère enfant place na salaka sibitima na bimaki hôpital na boye naza na kati ya repos médical naomona babuki pharmacie mwandambo ebimaki ope etikalaki parce que na brutalité na nini rapidité na bobimisa nyonso te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, sur YouTube, il y a Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet na biso ceux qui ba abonné na biso merci vraiment na confiance au bozo pesa biso kota l'émission bandeli si na suka en tout cas ils ont ça la biso bien et puis ba partage na bino ba j'aime na bino ba commentaire na bino et ça biso bien kitoko tant mon émission comme elo na chaîne et ba penini à partager les voisins to voisines na yo et vous appena malamu mingi et puis ba commentaire tant mon remarque comment ba numéro ezawana awa ya Kinshasa pina ya Londres et vous appelez malamu mingi. Voilà, un grand merci na sima caméra na zabongo na ndeko José Mbungu et mon achangu Luis Nzambe et quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement appelé Exode 1414 en tout cas. Merci na ba soutien na bino na opena na kenepena mbangu ko remercier vraiment mon toi ça que ngala bino to mo na sumu ko lelo Seigneur notre Dieu parce que yem tapé ça yem tazoka alors ceux qui t'écoutent sumu ko lelo bo moni ngala ba itando ikena bino c'est grâce na yende mutu asali que non ngala bino to mona na un grand merci aussi à mon sponsor privé, mon vieux Charlie Waingu, ya Maman Coco Machatima 001 € dans l'ombre depuis Canada. Un grand merci aussi à l'être d'affaires Batumogo bien, boss Roni Malunda, Mama Sang, mon long boss live, mon Konzamboka, ainsi que
boss Yannick Malundama et boss Checking Malundama les camps caméramen à Londres on a yimta kanga pina kanga na Manchester City à kanga na Arsenal à kanga na Liverpool à kanga na Brentford partout et un grand merci aussi à notre maman sociale maman Nzambe mère boss et maman Laura Chou mère boss et grand merci à vous pour notre soutien à Bilo. Et grand merci aussi à mon papa Simon Fokassati à Paris depuis France, Massam Moulon et à maman Cécile. Un grand merci aussi à mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valises à Bilamba na France et à maman Laetitia Kandolo. Famille Kandolo Mobimba na Lela Bino ya trop. Voilà chers amis téléspectateurs, Léonaza na district à Tchangou et précisément na commune Massina. Nazana commune Massina, quartier Petro Congo. Et Rai Bozomona Oyo. À l'époque, vous avez Rai Oyo, Oyo Benga Bena Bana Massina. Bana Massina, ils ont rapport que les anneaux, pour que les bongo ba Ista, Anozo, Bazu, train Awa, et même Bango Tina, ba centre-ville. Alors, dernièrement, mon aki na salaka miso Awa, Tolobela Makam Rai, comment il fonctionne les sociétés, beaucoup de bonne population, Nenge Balobaka, mais le losiko na mystique a fourmi. Avec un partenaire idéologie, en tout cas, awa to éviter ceux qui balzo boulé les sous-nini na gouvernement congolais ninga bazu bongo décision et pas ya papa nabiso Daniel Bumba Lubaki alobi que non 0 trou 0 mort 0 inondation to éviter yango asko ko buka ba parler tozomona mapango oyo bozomona bino moko banda kongo etikali vide awa pene ya rail pene rail de côté la pe boye ils a vraiment bien été kotonga banda ko pene na rail parce que ndenge za boye train et kozonga nango kaka train et kozonga alors tango bino boza banda ko pene wana po tango machine yaka eningisaka bongo mabele banda ko ezo ba fissure ale ko koya e koza pena mabete osala ba dégâts et ça pena mabe makasi e kosala ba dégâts et alors baya ba fandeka papa Mathias et maman Jocelyne na bana na ye ba fandika bataka boye buka et koti na décision ya ye moko mokonzi numéro 1 ya ville province ya Kinshasa alobi ke lokola awa tozongisa yango il faut pe bandako oyo elongwa ba fandika kaka ba monika bino buka aye ko buka ndenge kaka ezalaka alors lokola to ba mi TV sa radio te ya bo mo équipe ya podcast to kiti awa to sola bongo na population est-ce que ndenge ba buki bango boye ba juma mon solo toté alors to bango ngana bino à travers cette émission ya mokolo ya lelo vraiment donc toza bongo na saison sèche auto benga bongo elanga et karanenge zalaka donc toza toujours ko se protéger mais ya ko kamweza ke pemene ya rai pe tozo mona pe ba mai tala ba mai awa ndeko je sozo langa pe na mai auto tozo mona botala bino mo ba mai nzinga ya environnement et zapena mabe zo sunga vraiment te ne aloba kaka salité et même bon ba bokone belé on lobby malaria lobby typhoïde lobby kuna ba covid-19 lobby kuna ba mpox oyo sala pena mabe et ça pena mabe ils ont sur vraiment population ya ville province à Kinshasa parce que ba lobby Kinshasa to éviter ceux qui to rezonga na bopeto sumo koloni voilà négociation mungu to meka un peu ko tambola to laksa d'ailleurs bozomo na bongo na sima nanga ya ke bongo tu bakota babatwa abimiti na ville donc rai bozomona oyo et puis na sima ya papa na biso je suis mungu et ça bongo et uti bongo aéroport international donc na sewana bozomona kuna pe banda ko kutu bosana koto pena ona tikaki boutique nanga awa ona salaki boye yolela baleli mama baleli papa en tout cas to éviter ceux qui bazan ngeni na mit oyo ndeko je suis mungu et komeka mke ko tambola et si ko bande ko bazali et ko zapena malam mingi na bakaka TV za radio te merci biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima voilà ne alobe na bino to moni bongo ba ndako eza ko koya yango ba mapango ba buki et voilà boso mona pe na loboko na mobali bango pe awa to moni ba buki déjà bazaka ka tout près 0 mètre na
na rai. Alors koyeba koswana population soki bazwaki mosolo tote kozapena malamu mingi nalo ba mino kaka TV za radio te. Donc naza na district ya Chango précisément na commune Masina. Donc bozomona bino moko ba za ulala yango yo bozomona bongo pona kosala bongo protection to éviter pona population. Donc voilà bozomona ko tonga banda ko pe na rai ezala pena malamu mingi te ezala pena mabe pona ko éviter bongo ba dégâts parce que 30 ans yaka ezaka bongo na courant. Les en courant makasi tango zo tambola zo ningisa mabele et puis botala bino moko gouv azoki bongo décision numéro 1 ya ville province à Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki et azoki bongo décision ya kolongola bandeko oyo zaka pembeni ba meka muke ko pusana na sima pour que nzela na biso oyo ya train chemin de fer na biso e kozonga na ndenge elongo bani. Donc voilà. Et on commence à s'approcher vers la population pour que tout soit la marambango et vous allez peine Zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi. Voilà, Mbote papa. Mbote papa. Comment on Marcelo. Papa Marcelo a vendu précisément à Pierre. Naboya numéro 12. Numéro à quartier. Donc c'est à Kandé Petro Congo. Masinarai. Masinarai. OK, merci. Ah ouais, c'est quand tout le monde qui ba bré bombe ko ya te eza terrain ya onatra abuki espace nae abuki espace biso to ngito longola mabanga to soigner nzela bato bakomi koloba mabanga comme su ya bango yango to tikeli bango place bango ba soigner traiter ye moko aya kolongola a soigner les bango place boyeba ke a pesa terrain ya onatra et depuis Kalatoano beta bali déjà a OK to beti bala pe babima a ba trésor pour tout ba beta pe ba bali ba koto yango total la population a sa pe musala na maintenant tant boyeba ke non Teresa ya onatra po nini papa tanga somba lupango ba conseil ezala ki te pour que papa ko somba place à boité ezala mabe un jour ba buka biso et ce que place à boye nde ba buki bino eza faute na bino gouvernement te eza faute na biso voilà kala balobaka ngo eza lipango ya l'état bango ba bi l'état alobaka ka bo aya ko sala musala na sima yango pe l'état yo ko savika msinae asala buki yango pe bango pe ba luka pe pesa ko soma ba terrain na bango. OK donc bato ba buki bango bandako ba zogi pe mo mosolo te ba ko pesa mosolo ndenge nini lipango ona te ba ko pesa mosolo ndenge nini oh terrain eza ya onatra donc nde babuki bango bandako bongo bapesi bango lokote bapesi bango lokote vous assure mai oyo tozomona oyo ye uti wapi mai oyo molaki likolo ya batio ya mai yango nde panzanaki. OK depuis nde babuki déjà boye et déjà combien de semaines? Oh, ça fait des semaines déjà. Des semaines. Oui. OK. C'est quoi binde sibino pa na bino babuki bino. Bosu ba disposition ni. Te tokoluka pesa ko futela. Tokolunja me pa ko songa tokosoma pe terrain. Atana ba abuma ba terrain vide ça nango. Avec $500 aux terrain. OK. Bena mabanga osu ape comme nango shida. Mabanga oyo comme nango ela shida. Ela des carrières. Solongoli bato et comme suya bato yango to tikeli bango bali yango baza traiter ya beneya eloko tango lisusu e ko bwaka ngo coteur de ville bonga na lobasuni à l'époque tango au botami awa non oui maintenant train e banda ko leka to ke pe ba kinga bwa ba gare centrale to ko saba misala kuna tozozonga pe na train avec des tours 15h 17h après ezonya ba mère poussière ba koni ba tuaso ando ya a. OK merci docteur ba nde ba buki boye eza faute na bino mfusa l'état te eza faute na biso eza faute à l'état te
banda kala bato bazotonga tobi oyo eza lipango ya leta eza nde mona terrain ya livia ezalaki ya bato batonga ko na ngai yaka kozwa bonga na koloba suni pa leta. Merci beaucoup na sola pena papa eza vraiment la ndeko chimi o me kopusa na apo to musika makasi mbote papa comment on est papa comment on a eza fiston de l'Emble fiston de l'Emble d'ailleurs ça va toujours emble ah siliga papa mbate atali kamyo fachete te to fa que t'as un problème na biso eza pour ring na babuki donc na biso eza babuki a prévenir biso te parce que ba condition autres za pour le moment tozaka libanda biloko libanda toilette eza te en tout cas bino papa journaliste boy bisma ko zamboka baluka vraiment moyen parce que boy vraiment donc passe mais boy baki déjà qui a ils terrain on a train un jour babuka bino botonga banda ko pona te baki te biso to baki que no distance eza à 13 mètres mais plus et comme il y a 15 bah 15 mais biso donc biso baki no eza distance à 13 pour nini ba ko commencer ko na 15 bah pesino mo le bozoki mbala ata eloko moko te ata eloko moko eza te tozaka na souci ata eloko moko eza te ba mboka vraiment baluka moyen et vraiment to kufa na bana d'abord vandika botaka boye buka ya papa na biso Daniel Bumba Luba te baniko buka baniko longa na nesika zongo pe longo non c'est déjà toilette longo toilette non c'est déjà tozaka liban donc moi ata kin toilette exact moi boye ba kiteke ba roya buka to ba kité et puis en plus tana mai ere ba buka donc ba contrôler na mai te tala siko na ma condition ya mai komi ba buka bino ba erni ba buka biso 16h à 15h c'était samedi ne ba buka biso pana bino wapi pa biso za voilà to me ko komana no wana to koma wana nenge papa utukolo ba to moni bongo na ba na route ya maître Courquier na Njil avant ba buka bango ba pesa ki ba mbongo ba permettre kabo pango papa na biso emble pa na bino et pas biso za toilette za ki toilette eza quelque part ba buka déjà donc moi ta que toilette ezate ce que bo sala ndenge papa donc et comme ka système ya osombi chasser au sali besoin siko osombi ka chasser au sali besoin choix ezate ba buka biso déjà na toilette na nini so ka osombi chasser au sali besoin au boaki so zo boaka ngo wapi to boaka awa siko choix ezate donc boaki ko na balabala la choix ezate to ça nini en tout cas bakonza mboka vraiment baluka solution soit quitter to kufa donc place au kende ezate babuki no combien de mètres babuki biso 15 mètres donc oh tikale to beza bino nita pesi biso balobi no kama 3 mètres et tikale oh eza biso ndako ezaki à combien de chambres ndako ezalaka 4 chambres na salon na cuisine siko tikale ka na 2 chambres tala na bana na papa na mama donc biso to komika chambre moko to la chambre moko tala caméra ni ko koloba na gouvernement congolais pa ya papa na biso numéro 1 ya ville province à Kinshasa et papa na biso Daniel Bumba Luba qui passe que yem toza bongo décision ya kobuka banda parce que biki bozim bongo te ba yebisa ki bino pete ke mokoloba ya buko vanika boy buka yako buka tala caméra lobani en tout cas papa na biso mokonzi ya mboka to sengi yoka ka eloko moko Luka vraiment ata moi ndambo ya mongo apesa biso moi to entretenir makambo na ba condition donc par exemple ba toilette na banini donc exacté nous soit donc zongo na minute pe non so minute sachet à vivre to sachet à pembe au betino tactique ko boki libanda oui et ça bongo solo pe zongela ka so les zongela biso mais choix exacté to ça ni vraiment exact. Merci beaucoup. On a sur la peine maman, je suis là bas. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Ngana za mama kanko. Mama kanko ni ko bakana onde ka ucholoba pour nde babuki binonda ko boye. Tozolo bakaka pona ndako na biso babuki biso ndako ba toilette toza nango te place ya kofanda toza nango bazolo bakeke place nyonso ezaka ka ya bango siko kaka ka mwa ndako to kofanda nini na bana.
après toza bato ebele place kaka mokonzi alokela ata moi quelque chose toluka ta baplace ya kokende kosu place mosusu tofanda parce que boye eza bien te. Donc ndenge bayaki kobuka ndenge ndeko auti koloba bapesaka bino mbongo te baprevena bino mpe teke toya kobuka bayebisi yo biso ata eloko moko te tomoni kaka babandi ngambo kuna déjà balobi te baye kote na biso nyonso oyo basali kaka bametre 15 mètres déjà babuki kaka osali combien d'années awa biso toza kaka na 5 mois place oyo depuis osombi ka 5 mois botango bosomba mama ntango osomba lopango mona teke boza pembe na rai biso toyebaki te ke déjà place oyo batekaki te toyebaki te donc ntango bosomba bozalaki baignorant boyebena na bino te toyebi te basi biso touti nde mbujimai outi mbujimai tala caméra nini okoki koloba parce que nazomona déjà esali mpasi komona bana boye place basala zongo eza te baye kobuka bango 5 mois ya pamba bapesi bino ata mosolo te eloko mpe te nini okoki koloba tozoloba kaka ke bazongisela biso ata parti ya mbongo toluka ata place mosusu tosomba parce que boye tozofanda bien te awa déjà seza place ya leta tokofanda ndenge nini awa na bana nde tozoloba kaka ke bazongisela ata biso ndambu ya mbongo toluka place ya kokende tokende. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Voilà, le message est passé. Toujours tant voilà ce que toko mape na baliboso wana et sikape otomoni bon babuki babuki pena donc 15 mètres balongoli bango pour na terrain ya onatra mais ba prévenant ki bango te ba pesi bango pe eloko tende za kino bozwa mo oyo comme ça boso mata quelque part da ba jelo roté na pour ça na sur la pena papa donc voilà. Mbote mama mbote papa ma po nini ko vandi be po mama kasi papa na yeba place wa bandate nena zabo pharmacie zaki na ngambu wana donc to komi a to yeba te ko vivre comme na difficulté moya ma buki pharmacie ba booking a pharmacie nazaki kutu hospitalisé parce que na obela nazaki hospitalisé na mère enfant place na sadaka si bitima na bimaki hôpital na boye naza na kati ya repos médical na mona babuki pharmacie mwanda mbo ebimaki on peut etikalaki parce que na brutalité na nini rapidité na bobimisa nyonso te nde to na kati ya benquête omona yo mo ba boutique komi ya babashi baotani jozo yango pena s'il vous plaît kisi o tsena na bashi boye te qui s'esenga bongo te qui s'esenga eza na ba norme nango d'abord qui s'eza na ba norme o yango evivaka qui sindeza wana moi to tanda kisi ezate moi pe to landa ba to pesa ba garantie non na minute so ezate bo bango pe bazana kata ba mention de ba perdre ba bilo na bango ce que to servi pas si donc moi mikebi marana ba biloko oyo to salaka pharmacie babuki terrasse babuki nazara nga bapesa ki eloko te ava buka tinga wana eza lupango na ngati eza place na ye kolouer pharmacie na terrasse soki eloko bapesa nga ezaka bagarantie locative na nga ndenge napesaki wana opesa faute na babayere na yo to l'état. Bon, pour ce qui concerne nani garantie locative na Hollande l'état te pour na pesa ki l'état bon ndenge babuki opesa faute pana bon apparemment de na yo keli na histoire babi ke non babuki nde terrain na bango ya onatra pe bavertisaki 72 heures avant dengue pour être franc na mikando babande ko boaka ba track mais souci za makasi parce que ba victime babimi ebele parce que romona banda kumsu babuki etikale le côté ayeba kite ya sombi na bula lupangu neti ndeko wana étage ezaki place banana baza côté mutuka rouge eza étage mobimbe ezaki wana donc ayebi ke asombi lupangu atongi lupangu mais nzoka nda zaki na kati ya concession ya bato mui babuki nyonso se retrouver libanda na bana do aza wana za do na mawa maintenant de côté pe boye bozaki pe kana insécurité kotonga nesi boye tonga te yokino ko futela ozaki pharmacie pene ya rai ozaki na insécurité totale. Parce que conseil ko pesa na babayeur basomba mapango tout au long ya makadam et puis tout au long ba rai boye conseil ko pesa bon conseil na ko pesa
néanmoins mpo bazala lisusu bavictime nde toza lelo te tokóma na kati ya bainquiétude ya basituation tokofivre na minute oyo soki babi ke concession wana ezo appartenir na motu kosomba te mpo soki osombi ata lelo te ata lobi te parce que likambo onatre banda lelo te ça date de longtemps mais tala lelo bavictime baye obima conseil eza kaka ke non soki balobi concession ezo appartenir na motu kosomba te mpo ozala victime te toloba operdre pena biloko nyonso na perdre okuta déjà na bayar na yo. Bon, non, on a coûté une été parce qu'il a demandé qu'on ait la mois de temps parce qu'il faut qu'on ait le moment propice. Moment où il y a beaucoup directement, il y a un moment propice, il y a un moment où il y a une garantie. Maintenant, ça c'est préparé. Il y a un moment où il y a parce que c'est ça qui est délai. Qui c'est ça le roi Massanga, tu bimi si tu as été cannabis, mais qui c'est ceux qui conservation, ils ont bien été, qui c'est bébé. Ceux qui datent les qui m'acassent, qui c'est bébé. Souci à moi, on a un moni, na oluka moyen na monae, na avertir parce que na ko s'engager, na BP mo eloko mo bona zo garantie. Aye bandeni que ceux qui réellement ko zongisi la ngai. Merci beaucoup maman. Sois forte et puis courageuse. Merci. OK. Toi si tu veux parler, tu veux dire quoi? Comment tu t'appelles? Peter. Peter. Tu es avec qui ici? Tu es avec qui? Ma chacha. Maman Chassa. Tu viens d'où comme ça? Tu viens d'où? À Mungo. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à toi. Toi, si tu veux parler, comment tu t'appelles? Je m'appelle. J'aime trop des enfants parce que maman n'a pas victime et n'est pas beaucoup qui awa. Donc, quand on va mikate, na batongo, maman foute la bombe minerval pour que batanga et n'est zalaka. Et lelo sikoyo. Tala ndenge maman oto bakeno a perdre biloko na ye nyonso azali kutu hospitalisé azali na hôpital akarabwe buka koti abuki en tout cas et ça li pena passé. Bébé, on va parler à la prochaine hein. On a cassé notre pharmacie, notre terrasse, tout. OK. Maintenant tu veux dire quoi au gouvernement congolais? Tu vas dire quoi? Parce qu'on a tout cassé pour vous, les trucs là. On a tout cassé. Pharmacie, terrasse. C'est par là tu veux dire quoi? Regarde les caméras. C'est pour là tu veux dire quoi là? Donc on te donne l'argent. C'est quoi vous donne l'argent? Voilà, elle est un peu timide, elle a un souci. Donc voilà, toujours tambola kaka. Tout sur la bonne population et nengezala. Merci beaucoup. Eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi voilà mbote papa comment on est papa kombo nanga bato abengaka mingo bayebi président Koko parce que naza moko ya ba cadre ya kati équipe na biso ya avec club na espace changu. OK. Malgré les aigles bazo beta bino mabe. Non, wana baza mupepe. Boza en plus na lina foot boza musika. Problème était mais za mupepe. Bana veille boza la calme za mupepe. Donc on est de temps par temps. Oui. Voilà, merci beaucoup président le tokota bino awa to monika buka kota kia bandiko buka bandiko to éviter est-ce que je pose la victime parmi bato babuki? Oui, en principe moi je suis locataire mais naza pas victime. OK. Parce que je suis nazo fan de pana yo babuki yo. Di mawana ezo koya pe pana biso, c'est biso locataire. Ndenge balobaka na français ba mindele balobi la loi est dure mais c'est la loi. Mais c'est la loi, oui. C'est ça. Voilà, papa monsieur locataire ndako nezalaki wapi? Babuki nyonso to parti ka. Babuki terrasse nanga ezaki na ngambo. OK. Nde ebukani mais ngamoko naza locataire awa mais biso limite ya onatra le vrai limite depuis des années nde yango omoni oyo limite
donc limite ya terrain ya Onatra limite ya terrain Onatra yango yo ba babuki a tolo baba yibaki voilà bayibaki l'état mais yibi wana bayibaki l'état voilà yepo yibaki pe l'état parce que tonga terrasse na balabala ngai na yibite nga za locataire na yepa na yo na futeli yo pesinga espace na yo donc ezaki espace ya moyibi donc c'est un peu ça maintenant avant babuka nde bandeko bazoba kino ba misu ba pesi bango masolo te bazo te loko moko te et puis ba prévenant ki bango te ba yeka ka mala moko bo est-ce que ça frère bon ba yeka bo mbala moko te parce que ndenge balobaka il faut qu'on ait une preuve tangible na droit. OK. C'est des preuves tangibles les locaux yo penza ke yo yango yo. Ba prévenant qui. On a travaillé à plusieurs reprises. Des années ou mois. On a travaillé à prévenant qui ba mois. OK. Ba mois. Donc landara te bané ba mois. C'est dit ba mois tanga yé à prévenir. Nakoya, à la fin de compte, aïe, na document. Ça un peu pas si mais aïe na document, ngala za na document wana. Na bengi bango to fandi to sololi. Ala kisinga eza boiza ah c'est tout à fait normal. Bazo récupérer 15 mètres na bango ndenge zali. Et plus loin ba borne na bango. Surtout ba borne za mingi na ngambo. Donc à vrai dire terrain on a attrape penza et zandengambo. Na elo toza ya droite. Toza awa ya droite oyo. Aucun de vers ville. OK. On a 30 nini na terrain yango. Kuna eza secteur mususu. OK. C'est-à-dire eza quartier mususu. Vu que le col a train et rail à train. Et le qui entre les deux quartiers. C'est-à-dire on a de d'autre part, il faut ça nini. Azwakaka ba métrage wana. Donc c'est un peu c'est le autocrique pour le moment après venaki. Après venaki. Sikoyo ndenge bandeko bazolela. Sur place wana na toza la bato. Est-ce que kotonga penanda ko pemina rai boza normal? Non. Kotonga ndako pena rai eza malamu te mais yemoko l'état. Tozaki na l'état moko faible. Soki na lobby faible par rapport à nini? Parce que muto azotonga na libanda na balabala. L'état fandi azotala. Et de deux, le chef du quartier tozana bango baza ba irresponsable. C'est-à-dire aux pères de famille. Tant aux pères de famille, il faut la responsabilité totale ya yanda kuna yo. Chef du quartier aza 0 mètre awa ngana zotonga kutu na balabala l'état chef du quartier tali était. Azo le canaillé le col rien était. OK. Vous voyez, c'est-à-dire l'état na bisona nous liboso aza faible. Alors, le col à l'état comme ils ont la droit naïe. Biso to sala ni. Ya on a le vu la loi est dure mais c'est la loi. OK. Ce qu'on a mis to bato ba mela mon kopo wapi. Na minito yo. Qui bon président. Bana ve na minito yo bato azo mela kopo. Bon ndenge madame nanga lobi ambulatoire. C'est-à-dire maman na biso terrasse na pharmacie. Yango ba bébé ba leli. Donc voilà. Bato azo mela ndenge wana mais nous avons des difficultés totales. Tozana ba difficulté totale sur tous les plans. C'est-à-dire pour les premiers soins dans secteur les athées, pharmacie les athées, boutique les athées et des deux tozana terrain moko insécurité totale. Totale s'il vous plaît. To wana ko tutokobomba te. Insécurité za totale. Mais si ça te pembe na bino. Ah non, ce sont pas des souciates. Hein? Souciates il faut azala ndenge tozoyoka ba konzi na biso ya likolo ba konza mboka bazoloba. Mais yango zo sala manasete. Yango sala manasete. OK. Bacha biso na ba condition moko ya malamu pour makambo ezala bien. Et de bon, je ne sais pas, mais tout le monde est allé. Maintenant, tout le monde dit que non, insécurité. Et puis, nous avons déjà créé les sous maman insécurité au Saranate. Parce que, quand là, nous avons un bazo canate, bazo ka, banga, bango, bama, neto benga, ne ba benga, bakilona, bango, et ba américain, ba arabe, mais ce sont des Congolais. Ba américain, ba arabe. Parce que insécurité par rapport à quoi Kuluna de la police. Bon, awa kutu awa bisonde, toza awa, toza la sécurité par rapport à Bissomo Konan.
OK. Biso moko toza éveillé na moi secteur. Mais le reste ya ba côté kuna to comme be en route est. To comme be en ba Bunaganda. Wana quartier excusez, wana quartier ni wana. Toza na quartier moko Fumusuka. Fumusuka ouais. Toza na Kimbangu nde yango na ngamu. OK. Biso ba je ya ba ko bwaka na mabanga ya ba kuluna na secteur na biso yo ezala te. Alors ba secteur o mususu kuna, ba secteur o mususu kuna nde place o tozali. Ozomona? Alors nga naza awa naza na kimia, mais muninga zo fanda kuna naza na kimia te. Na kokendo tale kuna ndengene. Na ba condition ya boye banda ko bukani, courant kutu n'en parle pas. Courant n'en parle pas. Le tiki za malonga te. Papa ya keba. So je ngol lelo ya kozonga après une semaine. Mais na fin du mois, il faut foutre ta facture. Donc aux hommes on a surtout wana tozaka na ben sécurité. Na ben sécurité. Donc concernant là tozonga pour la insécurité mais lelo ko mingi te ko tala bino ndenge ba buki bino mapangu nde ba buki bino ba naku ba activité koi ne se terrasse miso komi osomi mo eloko nzela o mela waka ya ko tambola kaka maintenant tala caméra message ne kozani na papa na biso Daniel Bumba Lubaki parce que yim taza numéro 1 à ville professeur Kinshasa. Oui, na féliciter d'abord idée na bango ya gouverneur de la ville mais là on a aussi na gouverneur de la ville il faut tambola lokola yandre parce que gouverneur de la ville aza basé mingi na centre ville aza pena basé penza mingi na centre ville même na okende plus loin même ba bourgmestre na ya cha awa biso to yebi bango te donc le lenge moko pe papa Daniel Bumba tambola misala oyo suka boete ke no ba buki etikali kaka na basalité so na bato na bino line komela bino nde babuki bani basala awa kutu bandalo bazosala kutu autoroute bazosala macadam na espace ni bazosala autoroute na espace ni bazosala macadam mais chemin de fer tam second zonga non ba chemin de fer oui chemin de fer là est louable wana penza eloko pena ya motuya na district na biso ya Changu parce que nous avons des difficultés côté transport. Okay. Alors train on a yebi eza train train de loko les ozonga ah là est facilité biso na Changu mais train ozonga babwa ki biso ka mabelo bomonyo musala mo esalamite ke nono ba planir balabala ndenge biso bato technique to yebi bakoka ko sala boité il faut nanu ba banda ko planir nanu balongoli nanu ba salite au bien après ba sali penza bien mais malheureusement to komona babwaka ki mabelo na 2h du matin bana babwaka to yebi bango pété to moni ka na 2h du matin nga na zoyoka na ndako na nga mituka ndenge zo gwa na butu 3h du matin 4h, 5h du matin, bateau ba dimarande bateau mona. On peut-être pas bateau là et puis voilà. Ah maintenant ça t'es aussi la papa Daniel Bumba yaka kotoyo. Qui ça c'est za kunate, qui ça c'est za kotoyo. Yaka kotoyo na Petro Congo, na Chine populaire. Wana nde Chine populaire papa Bumba. Soko lingi biso to simba yo bien yaka na Changu. Biso bana Changu ata bale omoni bale za Changu bale zo tambola te po Changu eza ya kolala. Alors nyonso to tambola te po Changu pesa kaka yako ya kolala na ba mpiaka pe po Changu za kolala na ba mpiaka kutu na parlo pas kutu donc danger mais ils ont coopéré yo te ka merci beaucoup bonne journée président voilà chers amis téléspectateurs dans l'ambiance ya émission ndeko tsumbungu to mbeka pe ko tambola so liboso wana po to lakisa kaka balandi oyo ba zolanda biso za pena manami merci Izati ya kulubizati mingi kulubizati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe unga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo
obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te touti mosika esalisali tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa. Voilà, chers amis internautes, en tout cas un grand merci à vous, abonnez à Bisso, nabi ke bozaki pena ebele liboso ba etandoki ko na bongo émission ya bino ya Mukwalelo, ko na ki ko sala bongo précisément na commune ya Masina Petro Congo Tukumuka. Alors bomoni ndenge gouvernement ba zwaki bongo décision ya kobuka ba ndako eza bongo tout au long ya chemin de fer na biso 30 benga ya Masina boyebi 30 benga bongo ya Masina bomoni vu que baza pe na pango na terrain ya on a pas bongo décision balongo wana ba poussana bakati ba buki bango vers 15 mètres comme ça mais population c'est parce que bazaki bongo bazaki avertité et puis pesi bango le hotel na maboko nde kaka ezalaka mais concept na opesa photo ba petango sombi lupango yeba place nino kosomba yeba pe place nino kotonga nesi na ba makadam ezaka bien te surtout na ba chemin de fer en tout cas zapena malon mingi en tout cas un grand merci na équipe technique na sima caméra na zaki bongo na ndeko je suis mbungu un grand merci aussi à bato tu kolanda biso internet na biso si ke abonné ne ba continuer toujours à s'abonner, ko partager, ko liker et ko zapena malamu ke tina cloche de notification comme ça ba émission tout et banda ko comme là ko zapena bien. Un grand merci na les trucs d'affaires bato moko bien boss Roni Malundama, boss Joking Malundama ainsi que boss Nick Malundama. Pourquoi pas ça remercier mon sponsor privé mon vieux Charlie Wayungo 001, il y a Mama Coco Machatima, héros d'Alamba et depuis Canada. Un grand merci aussi à Massangu Moulongo, papa Simon Faka et maman Cécile Maïbike et Silaté. Très chers amis internautes, en tout cas, à la prochaine numéro. Bye. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa
liwaya sondima pepo ngana zwa bomo ya sekwele ukila kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumuto pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo ipelisa mwinda. Okomisa njoto etunga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso. Matoye yoki miswe moni. Linga kolobe zati. Oteme zate mwe misale munani. Linga kolobe zati. Touti musika esa salto komi. Linga kolobe zati. Ya kolobe zati. Linga kolobe zati. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele ukila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa nankolo obimisa ngana mulili opesa lilobo ipelisa mwinda okomisa njoto etunga makamuna koma komona kokamwa ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo nanga ya libela